soki ngonga ekoki na ntango wana tokobimisa maso ndenge nini ezalaki na Papa Mfuma Mbanza. Yango kutu esalamaki na periode ya Papa Mfuma Mbanza eke na 1996, non, si je ne me trompe pas, 1995, Papa Mfuma Mbanza ayebisi nga Mbenza, nga posa na ngai nakutana na mokonzi ya mboka nayebisa ye makambo oyo nga naza nango. Me batu wana o balingaki teke kombo ya papa ebima na journal officiel bakangaka nzela. Nga ntango nayoki likambo wana bon nafani na ngai ayebisi nga kende kotambola nani na Kinshasa parfois komona mutu oyo akomemanga pa ya mokonzi ya mboka po aza na Kinshasa te aza na Guado. Bon nake na Kinshasa na fandi mkolo mususu nazofanda pa mamangu akiati tongo na ba 6 heures yomoni chauffeur moko aye o nazoluka Papa Mbenza. Papa Mbenza na bimi bazobenga yo na fulani bifulani bon kambote papa zako azalaki na FC papa zako alobi bon comme ça ngai pe na accompagner yo tokei bango tokei garde akosibiso ke no azate abimaki lokola azwaki consigne te. Sikoyo chauffeur wana tango azongi ye mokonzi wana tuni est-ce que vous kutani na moto yango abi oui tokutanaki na ye na pesi ye adresse akoya awa tunana na portail kuna est-ce que garde est-ce que batu moko bayi wana go oui batu moko bayaki awa mais lokola azwaki consigne te na yebisi bango bazonga. Mutu wana alobi ete ndenge osali gafu wana sanko tuna ngai olonge mosala alongoli na mosala tokena papa zako tango tokena papa zako pour la deuxième fois nde ayambi biso alobi oui ngai nabengisaki Mbenza sinazwaki ndingisa pa ya mokonzi ya mboka esika ye azali kuna na Guado eke aza na posa na papa na nkamba yango tomonaki oyo aza proche ya papa na nkamba elaki kaka Papa Mbenza yango toyaki koluka po chauffeur ayebi esika ye afandaka yango kende koluka ye. Bon siko ndenge nini yo kaka siko ngai naza prêt napesa bino mutuka bokende kosa Papa Mfuma Mbanza. Papa zako alobi bo nga natikali yo kende koyebisa papa soki eza mpenza ndenge wana komsa boya na papa naye nabutu ne kokoma na 23 heures natoke papa na FC papa alobi eza mpenza ndenge wana nga moto natindaki. Bon musiko alobi ka aza après abi ezalaki un jeudi abi bubutu sidi bubu telama kaka twenda kende kolaka mama telama kaka twenda nake kolaka mama Mfuma Mbanza na ye nazwi papa tokei na bango na tataka yombo bango nyonso tokei tokomi na centre siko kuna alerte Papa Mfuma Mbanza azoya sécurité nyonso etomboki pai na ngai ndenge nini yo oye na papa sans que biso nyonso te tu deviens qui na siko ngana kotinda mala bino vina tinda mala papa allez poko wana pe papa alobi na kolala pete nazo kolekana Kinshasa oye. Je crois que boyebi vi période wana ke papa ake Guado sans que lingomba eyeba
biso mukolo wana nzoka nde président siko abengisaka papa Mfuambanza kopo ibandaki kosala ye pasi likambo wana ntango akomi kuna question ya liboso président Mobutu atunaka papa ezosalanga motema pasi ngai nayebi eke bandeko no baza te yo nde ozosimba lingomba kasi ndenge nini na mikanda ya leta bazoyeba likambo wana te comme ça ngai nasala yango de force c'était en 1995 papa Mfuambanza alobi kaka ke nayebi nanga ke bato lingomba bazosala ndenge wana kasi tika bango yo soko otie bango bamoko ekomona eke ngai mutu nakangisi bango tika bango menga pe nazosala mosala nanga ndenge esengeli siko foto koma mikanda yango papa alobi tika na yo na bonzambe nayebi ndenge nini nazokobongisa samedi wana nazwaka bashok po siko alerte ke papa Mfuambanza fo assemble dimanche na centre Mfuambanza depuis akendaki Gwado azongi te ti dimanche na tongo wana baye kofandelanga donc samedi kutu wana na pokwa siko papa azokomona na te yo papa Mbenza yo Mbenza lobi tokoloba nini na nkango donc nalalaka te banda na fanda na kiti ntango na batelefone eza te position ezoyebana te ozoyeba mosu batoninga ozoyeba te bacrash oyo baza kokendaki kuna kozonga na bacrash ezosalamaka wana bakanisi histoire ya papa Pinga Kansenda na papa Kingotoro ya Esnel kana fandi butu nyonso banda na fanda kina kiti telefone ezate chauffeur mukonzi wana banda akendaka na aéroport po mukonzi wana yebisi ke yo chauffeur koko bouger te soki biso na tozongi te même 3 jours ozala no awa mais oyo biso ba chauffeur bazongi baye ko paniquer susu nkanga en tout cas ata ekomo ko kutu ezate tozo avion nyonso Mfuambanza sans trace Mbenza oyebi te ke ba crash ezosalamaka na nzela wana dimanche wana 11h donc sans trace siko mate esili kopesa bato mbote esili siko tokolobani yemuto kotelema kuna byedo okende kotelema kulo ngana kokende te sika batika kinga kaka tafandi tango motema yolusa soki ndenge nini wana nayo kala libada makelele wana ya esengo eza mawati Mfuambanza koti nzamba alonga kati alongi ayebisi biso nyonso bandimi te makambo mosusu ezali te ke bino bandimi boyebaka oya spiritualité mosusu esengeli te bino bandimi boyebaka donc nakepa na makambo mabe te nakekaka mpo na makambo ya malamu oyo ekopesa kinya na kati na lingomba nga mpe motema ekiti te bazala kosenga nga pardon na maloba oyo bayebisaki ngai kasi balobaki na bandeko mpe bayebaki maloba mabe kasi nalimisaki kaka tofani na papa Mfuambanza toujours mpona succession ya pouvoir soki papa di alungana azali te nani ako yingela toleki na makambo nyonso wana te kokoma sikoyo tango papa Mfuambanza azokotinda papa Simuki Mbangu Kiangani kende na Kasangulu kende na Mambulu kende na Boma suka ayekokoma ete papa fo akende na Lubumbashi mpona kofongola temple ya centenaire mais na 98 wana
esengelaki na le 27 avril temple ya Lubumbashi efungwama, mais ezalaki nanu prêté. Mais papa Mfuma Mbanza a se déplacé aye na Kinshasa po akende Lubumbashi, mais ndako Nzambe nanu ebungamaki te. Mais na le 27 avril wana na 0h na 98 wana papa Mfuma Mbanza toza na kati ya centre ndenge ezalaki nzoto kezalaki mpasi esika azolala nga mpe naza pembeni na baminganga papa Nzinga na bapapa Jitu. Mkolo wana tozalelaka ndenge wana esika papa Mfuma Mbanza bandaki kolala. Alamusinga pesa ngai fongola na fongola temple. Papa fongola temple nini meko Lubumbashi. Papa toza na Kinshasa tokete po misala nanu esilite. Tango tozoko discuter bango nyonso papa Nzinga papa Jitu balali. Tozosola kaka papa Mfuma Mbanza na ngai. Enasuka nde sikoyo papa Nzinga ye koyoka. Papa makambo nini? Nonga na kanisaki tosala Lubumbashi po tena fongola ndako Nzambe na bongama. Mais lokola toza nanu awa bolali sanga. Doato komi 2h du matin. Papa pe alali naye. Papa Kayombo azalaka te. Tongo tango etani tolobi likambo wana nde sikoyo lisanga nyonso ya bato ya Lubumbashi na Kasai kanisaki makanisi ete bakotize mbongo ata papa akeite, mais enfin akende poete basala ntinsani po esala misala wana. Papa Mfuma Mbanza bite mbongo wana ole ko bebisa babiye bo forcer misala papa Shambui bangonde ba forcer misala nyonso wana. Sikoyo tango ekomi na le 12 septembre na 99 wana kutu kaka na butu wana le 27 papa Mfuma Mbanza tango tozoko loba na wana makambo afongola ko suki sabo bisidi bobo tata ya ni mosi kaka osibulayo papa Nzinga zoko yoka papa Jitu zoko yoka. Donc na le 27 avril wana 98 na butu wana tama siko nalala nanga isali boye tata ya ni mosi osibulayo nzo. Surtout comme monika ke papa Simoki Mbango ye moko akosala miracle pote ndako wana efongo nzoka nde tata kasongwa nlemboko. Le papa Kayombo tango bayuki ndengo wana na tongo basali manso le 12 sikoyo septembre po bapesaki date sikoyo tosala effort efongama na date na ye le 12 septembre 99 basalaki effort sikoyo date tango ekomi pene bango nyonso bayibakaki papa Mfuma Mbanza aza kokende. Sikoyo le 9 septembre wana na 99 nde papa Mfuma Mbanza alobi na biso nyonso te ngai na kokende te papa Simon mutakokende. Papa Kayombo basalaka manso alobi ke papa fokaka présence na yo. Na insistance wana papa Kayombo na le 9 septembre wana esengelaki papa Mfuma Mbanza alongwa awa akoma na Kinshasa ba préparation tu entre le 10 le 11 papa Mfuma Mbanza akenda Lubumbashi. Lokola ekomaki insistance papa abongami biso nyonso bongami papa pe azalaki na ye afandi na ye kaka wana tango bazoyokana na papa Mfuma Mbanza na ye moko papa Simoki Mbango ngani biso tobandaki kozala te. Bala moko papa alobi bon tokota mozole. Tango tozokota mozole biso nyonso tozalaki sûr eke papa Mfuma Mbanza akoki kozwa bato na ye
tangu azozonga kotila mutuka toke Kinshasa wala ba protocole batandi mituka tokoti na mausolée na tokoti na mausolée papa abongisi makambo nini nyonso Kimbangizi moye tangu papa zokota na mausolée tubanda kozala mingi ngai papa Nzinga naye papa Kayombo kasi bangonga mususu foto kende tisi kanzota papa ezali basi mikolo mususu akotika biso na se abi botika ngai kama kona ke ndo aki ngai na tata Kayombo tutikali na se le 9 septembre 1999 tango akeye umeli ye moko akiti alobi bo sikoyo bo simba ngai tango to simbie na kati na mausolée ngai na papa Kayombo na ye moko papa alobi ke tata vokatele papa Simon yani ukwenda tobimi tango tobimi siko papa Kayombo na nzela zoloba na papa lokolo si ozwi bato seke ozwi makasi malamu okende kaka tango tokomi na porte awa sikoyo papa Nzinga bazali papa Mfumani Banza papa Dialunga na atuni papa Kayombo ngiyezulile kaka vo papa Simo Kimbangu kyangani kasonga bimambu bosuzaya kiti yani nanye tena vakoloba papa Kayombo asali kolanda ngai donc tango ezali tango nde yalo biko de vérité tozala esika biso bato tozoko kanisa na nkamba soki ndenge nini tozala lokola bato ya Ninive papa de la ville bato ya Ninive basaba na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santo merci Nzambe na biso kopesa biso maloba bato ya Ninive mabe ekotelaki bango mingi ndeti na wana Nzambe ayaki kopone na bango Jonas po etakende koteya bango kasi Jonas ebangisaki ye akimaki baba Ninive makansini baba ndako kanisa po na Yerusalem baba ndaki ko kanisa makanisi ya mabe kasi tango yo Nzambe osalaki kimba na yo kuna Jonas azokende kokimela kote na bato bakome na mai mbonge ya makasi yake kuna bakomaki meme na kosala bavote mopepe oyo ya mabe euti wapi Jonas ami pesaki alobi bobwaka nga na mai soki bobwaki nga na mai kime ekoya nde kuna balene amelaki ye balene amemi ye ti aki kosanzela ye kaka esika ye batindaki ye tango ye asali mosala na ye ya koyebisa bango ete batika mabe pamba te Nzambe akani kobebisa mokili na bango kuna tango bayoki yango lokola yo Nzambe olingaki bango basosolaki pe balataki saki basengaki bolimbisi tango bango basengi bolimbisi yo Nzambe pe likama wana olegiselaki bango mpona baya bolimbisi na bango nini legaki na kati bon esika wana papa nasengi concours na yaya na ngai papa elebe koreki oye
papa Kayombo zali kolandanga papa Mfumambanza tango atuni mtuna wana toye tokoti na ndako tofandi bisomisatu yemoko papa Mfumambanza ngai na papa Kayombo na petit bureau awa place ka papa yambilaka na bureau na ye papa Mfumambanza atuni susu papa Kayombo nga visi di kyuvu yiko didie nga papa Simukimba Mkyanga ni kasonga bimangu bosukunzaba keti yani keti nani papa Kayombo avant appeler sa réponse azoko appeler sa réponse te alela kimingi limisa ngai papa soki na kanisa kimabe pona papa Simukimba Mkyanga po awana ko benga yendoi emono papa Kayombo lobiki na ibi ndoi beka ndoi ko kanti mu kyuvungita kudia donc loba ete papa Simukimba ya zali nani Kyanga zali nani Molimo mon santo papa ko se décourager te se décourager te papa au métier à quitter au métier à quitter na sika wana papa Kayombo alelaki mingi et puis suka nde wana siko papa yuko tuna siko makanisi na ngana kende kaka bi papa Simukimba Mkyanga na kende papa Kayombo ni papa bulinga nayo esalama papa Simukimba Mkyanga ni akende pe papa Mfumambanza ayebiseke lokola papa Simukimba Mkyanga naza okende kuna yope oza muto Lubumbashi oyebi Lubumbashi okende na ye yepa esika wana munagike papa Mfumambanza ndireke a pardonner nde andimaki okende elongo na papa Simukimba Mkyanga anga esika wana sikutado tikalile papa Mfumambanza na le 12 septembre wana kaka na 99 wana tokoti ndako Nzambe na ndako Nzambe avant tokota ayebisi papa John ata presu bazalaki wana ete bolanda maloba ongana koloba na kati la ndako Nzambe yango nde boko panza na mokili mobimba tango tokoti ndako Nzambe matei nyonso esili papa pe alobi ngana koloba te na kobondela kaka na libondeli alobi tata koko na yo aye kuna ntekolo mwana zol nza donc mokili elingi ete
asala ba miracle kuna poete mokili eyeba ye azali nani. Yango papa miracle kuna kosala kuna na Lubumbashi yomoko yebi oyebo yokona ina papa Mfuma Mbanza libonde le utaki awa papa oyo pe bazalaka la tango na Lubumbashi miracle papa Mfuma papa Simoki Mbangu kyanga na salaki kuna utaka nde awa na libonde le papa Mfuma Mbanza oyo makambo nyonso yo nazali koloba bango moko bazali boso na biso bazali ko yoka biso. Papa Simoki Mbangu kyanga ko tutaba komi na Kinshasa eboyaki Papa Simoki Mbangu kyanga ko kende na yeti na aéroport, donc on dirait kaka tout voyageur ba musicien Kinshasa boyebi malamu e na bozongi na yende sikoyo boyaki kososola Kinshasa nde papa limisa ngai tozokende kaka na point oyo ezali ete se décourager te papa, c'est la cause est juste, certainement. Maman dirigeante pour toujours aider la ngonga. Alors, si on a besoin, il y a papa Simoki Mbangu ni awa na nkamba, papa Mfuma Mbanza asa kotona toujours. Mbenza. Ngaswa mona wenga kina munovuki kalako fasivo wasundu la papa Simwe. Donc spirituellement, papa Mfuma Mbanza atuni ngai. Eke okobanga kobimisa papa Simoki Mbangu kyanga ni natango wana ngai na kozala te okobanga nga papa na koki kobanga te mbezi tuke kinene yo sa charge monene nga na kobanga te ti tozoko fanda banda periode wana donc question kaka na papa Mfuma Mbanza kasi ayiko yebsanga koreki oye papa diangenda pe eleka kikaka boye na tango azwaki kawalolendo abimisaka ba secret nyonso wana biso tobombaka ba archive nyonso wana ezali nyango penga naza kobimisa yango banda tango wana papa Mfuma Mbanza yebsinga bo kasi mukolo wana eyebani te onga na kotika mokilo oyo na pesi kaka grand devoir eke mukolo na kotika mokilo na air wana na minute wana yo ozala musika te ekomeki na ngana équation makasi sikola le 15 août wana na l'an 2001 kwa tumesana ki biso nyonso toke kolala biso na le 15 wana toyokola ka papa Simoki Mbangu kyangani ngai na papa solo tolaki papa tobimi tango tobimi papa Nzinga alandingo papa alobi zonga na zongi na ke kufuka eske ngai soki nazali te okokoka kobimisa tata ke ye mutakotambusa bino ngai papa sinalobaki nakobanga te bino bolatanga kaka ngape na tuni te siko mukoni yango ekomi pena bya ndenge nini
toke na biso na ngombe kensuka mais na komi na nda avant na bima si papa nzinga question papa a posé ngai ezomona na on dirait que papa a la passe moko que on a besoin na ngai soki papa abengisi ngai boya ko botinda moto haya ko benga ngai si papa Jado oya SPC ay papa Jado na pesi consigne na papa Nzinga si papa Nzinga dans ce cas papa Jado azaliawa bongo ya ko lukanga na kena ndako tana komi na ndako na mama na olala te parfois okomituna pwana nini na kolala te tala ndenge tosolole na papa isepe soki nalali nalekali na pongi ntango baya kograte ngala kolekana na pongi kozala nga mpasi bo mama alobi mais pwana nini otikali te oyenga na papa lokola toza biso misato toye soki nga moko natikali yo mpe kosala opasi te tobisizo misani na makambo na bino ya bonzambe nga mpe nakolala te biso mibale na mama donc de 23h wana tokontinue biso na masolo ti na ba 3h du matin tozosambela boye na kati ya libondo toyoka croix la porte tokati libondeli batindi yo papa Jado batindo papa azala besoin na yo merci ntango nalamuki nalobi nga mpe nakokokende ngai moko te ndenge tokatisaki biso misato fo nayebisa mpe yaya mpe nayebisa mpe papa solo tosaleli ndengwa na papa solo biso misato toye esikoyo papa officiellement na bonzoto ayebisi biso misato ndenge tozalaki na bapapa Nzinga. Entre-temps, le 9 septembre 1999, papa Mfombanza yobaka na papa Kayombo. Papa Kayombo, pote nandi mapenda ya solo, ke ondimike papa Simo Kimbangu kiangani yende tata, yepe mtako simba lingomba, mukolo wana, ngana kukufa yoko zalate. Papa limisa ngai na kozangisa ngai te na le 16 août papa Kayombo azalaki te donc duke ezalaki nani papa Kayombo azalaka te mais lokola papa Nzinga ayebaka likambo wana papa Nzinga ntango papa ayebisi biso ya kozala lisusu te suka nga la papa lokola kozala susu te bosiko kozala susu te kasi bokanga bavalise tokende Kinshasa papa papa alobi soki na nzela ebe soki na esika nyonso oyo nakotikela molimo bokontinue kaka na Kinshasa bozonga nkamba te mpo ngai alobaki soki kozala ndenge ezala na nzela papa na kati ya ndako nde malamu tosalela kaka te fo nakende kaka Kinshasa soki mpe ekutili ngai na Kinshasa mpo nazaka meme mokonzi ya monene oyo leta ayebi ndenge nini leta aoya kotielanga bafleur fo kaka na Kinshasa nzoto euta awa ekende Kinshasa mpo ngezonga ce soir bon toyokani papa Nzinga sikonde asengelaka bolimbisi na papa Kayombo kanisa papa Kayombo amoni pasi mingi mpona yo depuis 1989 sikoyo ekomi na biso presque 11 ans alamu papa okanisela mpe ye Mfombanza kadi ambuko ngwidi ba John topazaki wana ba Simeo tozalaki na bango wana nde suka nde papa Mfombanza ayebisi papa Simo Kimbangu kiangani na papa solo bino bokende kokota na mozole bokende kosambela papa Jetu yokota
na chambre ba valise obongisa ba valise tokokende na yango bino papa John na Simeo bokende sika bokofanda ka bobongisa ba valise na bino yo Mbenza na papa Nzinga botikala awo bango tango babimi papa Mfwambanza na miso papa Nzinga atuni ngai Mbenza diambulu ndi yakutera ngaswa lende muno papa siyalenda nkiadi yambo tikatuninga likambo nini kana robina papa ete bino papa bolobaki ete soki papa yo zate na babumu nyonso misato tozwa mwana moko moko oyo kopona oyo bakoyingela bino sikoyo yo Mbenza oyebi ndenge tobongisaki sekutu ava makambo nyonso wana papa Mfwambanza azwi papa Arma akotisie mausolée na le 14 août wana na l'an 2001 akotisie mausolée papa Mbenza azali te oyo ezakaka ya yomoko azwi papa Solo date wana nazobotsa na papa Solo Papa Solo tangu dati ne komaki na butu wana papa Mfwambanza ayebisieke ngeye ndoyi mbazi muna 5h wiza ku parade sambu vokimeni mukinlongo tokota yako donc papa Solo aye panda 5h atosi ndako Nzambe bimi meloko la papa azwaki mwa repo yepe profiter akende kosokola na ngombe kokende kazo kenda kota douche boye papa Mfwambanza asi abimi aye kofanda liboso ya residence awo papa Solo wakota papa Solo akendaki na ndako po abongama akende kosokola papa Mbenza nde azali awo diambu dika dia Mbenza kulikambo ezaya Mbenza te ezali kaka ya ye papa Solo nangai bon batindi shalai yo aza kona pa na bango SBC batindi yo akeko kunaka kuti papa naka kuti da douche fandi batindi susu ya mususu papa Mbenza za bite bino boye bite likamwana zo bongisa azo preparende bana te bakotaka siku kuna nde papa Solo aki kosengela eke papa toyebi ndenge nini oza kosala me kanisila pe papa Paul yepe aya kokota mausolée o nyonso nga nazoloba eza ya solo likambo tata Nzambe soki obuki lokuta nini eloyela me oyo nga nazobimisa ya solo papa Solo tango babimi sikoyo tango losengela papa Paul papa Mfwambanza ayebisi ye momo mautazola ngeye ka momoko donc oyo oza kosenga yango te oyo nga naza kosala nde yango me papa Solo atungisaka papa Mfwambanza ti papa Mfwambanza ayaki kondima kebengisa ye abimilaka na nzela ya Kabinda tango akomi awa papa Solo ayeko informe papa Mfwambanza eke papa Paul wezi kasi papa Mfwambanza albi bobongama kolo wana bongama naye moko papa Solo naye papa Paul me papa Paul na munoko na ye alobi ke papa Solo papa Mbenza bozala ba témoin ngai ikambo oyo papa zo kotsela nga mausolée euti na motema na ngai te papa Solo yo moto za ko forcer ngai papa Paul c'est vrai avant akota mausolée azalaki na hésitation makasi bon tokoti quand même tomi kominaka sika nzota papa simuki mbango ezali te mwa pepa ndenge wana bimbaka na mausolée papa Mfwambanza agangi na kati na mausolée
tata 3 fois tata ubaloloka bana kakabena bamatavanga kabakiziko to bimaka mupepe wane bimitili banda batu lakini a 10h mukolo wana batu nyonso bazalaki na libanda batu meli kambo nini oyo papa Paul azokolandanga papa solo yo muto olukilinga makambo oyo ngai nalingaki na ngai te mais papa solo yo muto olukilinga makambo oyo papa solo alobika bon courage ekosala ta eloko moko te papa José ntango ayoki likambo na Kinshasa ye mpe esepelisaki ye te ayaka mbangu mais papa Mbenza pwana nini moto alingi na ye te boforce ngai te est-ce que papa asiliki te ngabi papa esali ye pasi kasi na kati na mozole papa agangi alobi papa Simuki Mbango alimisa biso bana pamba te oyo biso bana tozali kosala tozali komiyeba te soki biso tozali banani nde nazongaki mwasi nsima moke ndenge nini ezalelaki yale nde sikoyo na mokolo wana ya le 16 août na 4h du matin nde papa Mfuma Mbanza ekotuna ngai eske oyebi ndenge nabongiselaki papa nayebi ndenge nabongiselaki oyebi na miso papa Nzinga bana boni bokotikala bakotambusa bino papa misato ezali nani na nani nga papa ndenge olobaki papa Simuki Mbango ngani ye akozala liboso pe papa Arma ya kolanda me ye afandela na Kinshasa bongo nde papa solo akofanda na papa Simuki Mbango ngani awa na Nkamba est-ce que vous bossez dans la papa de bossa la degni papa za ko assiste ngai ti to kangi bisaka batina mutu ka to bani ko kende to komi na nsala awa to ndenge to kendela na kati ya mutuka chauffeur papa Citra na liboso papa Nzinga biso na katikati na yemoko papa tuchaki na katikati papa solo côté gauche nga côté droite papa na katikati na simane papa John na papa Simeo tokomi na nsala wana nde esika papa Matumunu ye ayaka mardi awa na Nkamba kopose papa Mbanza question eke ndenge balobaka yo oza nkolo Yesu eske za ya solo ube babambaka yo kaka kikolo Yesu ango Mfuma Mbanza alobi ete yaka mokolo jeudi na 10h donc jeudi le 16 août yaka mokolo wana na 10h ata okuti ngate okuta papa Simuki Mbango kiangani ya kopesa yo eya tango tokomi na ndako na ye tobimaka na ba 7h juste tokomi na ndako na ye wana asiko papa Mfuma Mbanza abandi atomboli loboko à droite azopesa ngambote bongana kanisaki ete papa aza kosenga ngai ceinture ya sécurité po ete asappuye nango ngana azwi ceinture ya sécurité na pesi papa Mfuma Mbanza bite nasimbi liboko tenda ozokoma na se wana atiki ye papa Matumunu wana pe nzoka nde abongami azoya awa na Nkamba akoma awa o papa Mfuma Mbanza abimi ye tango ayoki ndenge wana alba lokola alobaki ngasoke nazate papa Simuki Mbango ngani azali tiketi nazela papa Simuki Mbango ngani azeli tango tokomi sikoyo na kimaza oyo ya Nzundu sikoyo
papa mfuma mbanza apesinga susu loboko tango apesinga loboko na simbi papa solo pe asimbi totalani natuni papa solo sentir ndenge nini papa solo monike nzota papa ikomi pio makasi bo topusana papa nzinga atuni nini atomoni papa nzire nzoto ikomi pio ye papa pe azotala biso kaka topusana liboso toluka place ya bien po ete totelema toyeba peut-être soki likambo nini nde tokomaki wana na kiemba ntango tokomi wana to nyonso wana eza kosala nga rappel eke ntango papa akotika biso ntango tokozonga bitumba ekozalama ngai nakobanga te nakoloba ndenge papa atikelaki biso tokomi na kiemba wana totelemi papa nzinga akiti nga mpe nafongoli portiere po ete totuna papa soki alingi nini papa olingi nini papa asalinga sini kepesanga mai mbala moko nazwi mulangi ya mai ya nkamba ntango nazwi mulangi ya mai ya nkamba ndenge apetite na biso ezalaka mpona kopesa mai ya nkamba na mutu fo kobondela ngai mpe nabondelaki ntango nasilisi kobondela namelisi papa litanga ya liboso ya mibale mpe ya misato ale ndenge molimo yaki kobima papa nzinga asalini te apanike ayebi te kopanike te mpo na nsima jupe ezalaki na nsima na biso mama nsalulu azalaki na mama nkwakiadi bamama soki bayoki donc panique na nzela boye kozala mpasi na ndenge tokangaki motuka ale destination Kinshasa kokoma na Kinshasa alerte yeba ezaki de papa azo kokoma tokomi topesi kaka signe ba surveillant honneur fakib robika papa akota nanu na ndako bongo nde akobima lisolo ezalaki ndenge wana na ndenge mpe tozongaki na nzoto papa tofandi beko esalaki soki 5 jours tobandaki kowela kaka nani akozala mais dès le premier jour bayaya batuni papa mfumu mbanza atikaki koloba nini biso nyonso minoko ya kokangama papa azako shosho alibi mbenza loba makambo ngabi te ngai te papa solo papa mbenza aloba kaka ngai pe kopanza te men na lobi batata ndenge batikilaki likambo yango ngai lokola nake musika mpona nini ke likambo yango miyebelaki yango banda batata ndenge babandaki koyebisa ngai me nagardaki toujours secret spirituel wana elelo oyo lokola likambo yango eza kobimisa bitumba yango naboyi na ngai nazalaki témoin ke ayebi likambo ke afandi na ye kaka donc bokolimisa nga bandeko nakema musika donc likambo nde ezalelaki ndenge wana mpona silisa koloba ete papa Fumalongo papa Simoki Mbangu Kiangani baza kobundisa yo na likambo oyo papa diangenda toyoki message na ye babundisaki ye mais assez découragé te na o papa pe ko se découragé te o bana na yo baza na sima na yo bazali donc bon courage papa na silisi bokomba tata ma petite molimo Papa Mbenza pesinga courage. Alléluia. 2, 3.